Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu, shalom naba l'union sur bipai bozwami, shalom naba moure ya bonne nouvelle, shalom naba nanzambe nakati ya 4 kwe di bonde bipai nyonso bozwami, tika poko na lelo ezala poko ya lipamboli, shalom na batu nyonso oyo nzamba zali kobenga bato njambe, shalom na ba nyonso basepelaka na nguya ya mulimo santu. Shalom parce que poko na lelo eza poko moko très spécial. Shalom parce que nzambe akotia kimia kati na mabota na biso. Na pamboli nzambe pona yo muto ozwi libaku ya koza en direct na poko na lelo na émission na biso les temps d'Isali. Tika nzambe na bikamwa mozalisi na likolo pe na se le Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Le Dieu qui est au-dessus de tout esprit, ye azala kati na mabota na bino. Poko na lelo mulimo na nzambe ako visiter mutu moko, poko na lelo mulimo na nzambe ako ya na libota moko, poko na lelo mulimo na nzambe ako ya ko kata likambo ya mutu moko. Parce que nzambe oyo atinda ka basakoli akosa kate. Bibelobi azalaka toujours sima na maloba na basali na epona kokokisa. Lelo na lingete mutu moko apusa na penza kofungula motema na yepe kofungula matoi koyoka ainsi dit l'Éternel parce que message na lelo yango eko changer bomo ina mutu moko na lingake ke liboso to kota na profondeur ya maloba nzambe bipai nyonso tozwami to tia makanisi na biso epa na nzambe to kokete ko sambela ko senga nguya na molimo na nzambe ye molakisi malamu aeba kozana na biso na rendez-vous ya butu na lelo. Tata, topesio merci pour na poko na lelo. Merci parce que yo kosakate bibelobi ke Israël na ba pasi na bango ba belela ke pa ina yo tinda ki liloba mpe liloba bikisaki. Tika poko na lelo musungi na kokama molimo santu ye azakat na biso pe aloba à travers instrument oyo poni na poko na lelo. Na pa melinguya nyonso ya bokeseni, na pa melinguya nyonso ya distraction. Bitumba nyonso yaka kubunisa na moma ya mateya na tindiki yango bipai bizangi bato na komo na Kristo Yesu. Merci parce que kozana biso ebandelikati pe suka na komo na Yesu Kristo azali nzambe kolpe musungi na biso nde tolobi amen. Oui, ya solo penza eza esengo munene kozala parmi ba vivant ya poko na lelo. Tokopesa nzambe eloko nini soki kaka koloba na un grand merci te parce que makambo aza kosala na bomo na biso eza tellement munene. Tokokoka kosomba ngote na misolo eza na facture moko te oyo motakoki kokoka kofuta oyo ezali comparable na vie o nzamba azali kopesa biso mikolo nyonso to pe bonté to bolamu na ye ndenge azali ko renouveler na kati na biso pe kati na mabota na biso ezala ba oyo bazali komitungisa ezala ba oyo bazali kolela ezala pe ba oyo bazana bisengo to ebete komona mukona lelo ezali faveur pe ngolu ko te pa nzambe. Yangona na linga keke yo mutu zali kolanda ata kozana komitungisa ata kobitumbe zali zane sengo pote tokomi na tango ya sali tokomi na tango ya sango malamu oyo eyaka apona tina na kopambola eyaka apona tina na kokangola eyaka apona tina na kofortifier pe eyaka apona kokokisa oyo tobengi ainsi dit l'Éternel. Ya solo poko na lelo mama na biso na likambo teme oyo ezali je te fais Dieu. Nakosala yo nzambe to nasali yo nzambe. Maloba oyo to teme oyo ezali citation ya ngate ezali maloba kouta na bakoko na ngate
ezali maloba euti na botema na ngate mais ezali citation biblique elingi koloba maloba na nzambe ya solo bateme mususu tolobaka to maloba na nzambe mususu ezakoki kozala lokola liboma to folie pona ba homme charnel to bato yo baza bato ya nzoto bato yo bayebi makambo molimo te bato yo bayebi nzambe te tango bakoki koyoka teme ya boye ye bakoki kozwa tango mususu mwa trouble komona ke ndenge nini ya teme boye nani wana azalingi kokoma lisusu nzambe ya solo tokomi na tango yo binzambe nzambe ezali ebele okokende na zi okokuta banyama bangombe okokuta ba créature mususu oyo bato bakomisi yango banzambe mais ezali na bonzambe oyo te biso tolingi kolobela na poko na lelo tolingi kokota na citation moko oyo ezali profondeur ya bonzambe maloba oyo ye moko le grand créateur abimisaki na munoko na ye alobi ke asali yo moto za koyoka nga nzambe nzambe asali yo moto za kolanda na butu na lelo nzambe nzambe alobi ke yo moto za koyoka nga ozali nzambe peut-être makadisino ekobunga parce que ezali langage spirituel oui bible ezali koyebisa biso na mokanda na Jean chapitre 4 verset 24 ke nzambo tozali kosalela to tozali kosambela zali esprit pe esengeli ke ba oyo bakosambela nzambe oyo bazala pe bato ya molimo basambela ye en esprit et en vérité elingi koloba na domaine ya évangile soki ozali un homme charnel makambo ebele koleka oyo na likolo moyo comprendre yango eza te soki okokota na bonzambe na nzoto eza na makambo ebele ba révélation ebele ba mystère ebele ekoki koleka yo moyo comprendre eza te po ke langage ya nzambe ezalaka langage moko spirituel po na bato spirituel ezaka maloba oyo euti na molimo parce que Dieu lui-même est esprit pe ba oyo bakoyoka il faut bazala ba un homme bato spirituel ya solo apôtre Paul azolo ba ke évangile oyo yazali ko sakola ezali puissance to pe ezali nguya mais okomona ke évangile wana ezali nguya pona ba homme spirituel en même temps évangile yango ezalaka folie pona ba homme charnel elingi koloba bato yo bayebi makambo nzambe te bato yo bakomprena ka bonzambe te bato yo bakangami na banzambe ya bikeko bato bakangami na banzambe ya ba créature bato bakangami na banzambe ya lokuta bango bakoki ko comprendre makambo ya esprit te mais bible lobi ke prédication ya croix to pe évangile ya Jésus Christ parfois ezalaka folie pona bandeko yo badali ko kufa to pe bayebi makambo nzambe te mais pona yo élu de Dieu yeba ke évangile na Christ yeba ke bonne nouvelle yango ezali puissance ezali nguya oyo ezali ko changer mabota na bato ezali nguya oyo ezali ko pesa biso ba révélation ezali nguya oyo ezali ko pesa biso vie évangile na Christ ezali nguya oyo ezali ko pesa biso victoire na ba domaine nyonso évangile na Christ ezali nguya oyo ezali ko pesa biso victoire likolo na Satan ezali nguya oyo ezali kopesa biso victoire likolo na ba démon ezali nguya oyo ezali kopesa biso victoire likolo na maladie évangile na Christ ezali nguya oyo ezali kopesa biso victoire likolo na puissance likolo na force nyonso occulte parce que yango ezali nguya likolo na banguya nyonso donc soko oza mwana na nzambe un homme spirituel oko comprendre le langage ya esprit parce que yo moko ozali esprit tango nzamba azali koloba na que je te fais Dieu mbamoko kokota na domaine esprit pour comprendre na tina nini nzambe aliki koloba ete yo zali esprit bible lobi na biso avant création du monde et avant que eloko moko esalema il y avait que l'esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux donc eloko moko ezala quitté le monde était ténébré sans forme et vide et l'éternel le grand esprit azalaki ye moko donc Dieu est esprit. Avant toutes choses, avant création, il y avait que l'esprit de Dieu. Donc, il y a nzambo tozo salela aza molimo. Et ce que nous avons kota na dimension ya molimo, potokoma bipa ye azali. Donc, Dieu est esprit. Et à lui que bateau bazali ko adorer, il faut pas bazala ba homme spirituel. Ya wana na pamboli un homme spirituel aza koyoka na poko na lelo. Na pamboli ba croyant nyonso oyo ba koti na domaine esprit
parce que bango bako comprendre grandeur en Nzambe. Et loko mon côté koki ko salema, ce qui au côté na domaine esprit te. Biloko nyonso za komona visible to invisible. Et banda kina no en esprit avant que comme matériel. Même yo motozo ko yo kangai. Avant que ozo forme ya ilongi yo zanango. Avant que okoma masse na libumu ya mama. Ozala kina na kati ya monde ya esprit. Nzamba eko benda yo na monde ya esprit. Nde okomi matériel. Voilà la force de l'esprit de Dieu. Yangwana sengeli ke tango tozo ko kota na langage de l'esprit. Yo oyo zali élu de Dieu. Na butu na lelo o comprendre le langage nzamba zali koloba ke il te fait Dieu. Oui, nzamba lobi ke a commission nzambe parce que yo ozana nature na ye. Na création tango alingi a matérialiser yo, Bible lobi ke faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Elingi koloba ke yo motozo koyo kanga, ozal na ressemblance à nzambe, ozana ressemblance à nyamate. Ozana ressemblance ya ngombe te, ozana ressemblance ya bakoko na ote, ozana ressemblance ya nzete te, ozana ressemblance ya mbisi te. Nzambe tango azolinga a créé yo, alobi ke ozala nde lokola ye, ozala na esprit, ozala pe na nzoto. Et c'est que nzambe a matérialisé pensée wana po yo motoza kolanda na poko na lelo obotama. Alobi ke créer l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Oui, langage est un langage spirituel et zali folie pour na ba oyo ba yebi nzambe te. Nangina loba na ke ozali esprit pe ozali image na nzambe. Nangina loba na elimo ko na poko na lelo ke yo okokani na nzambe. Ozana forme ya nzambe. Nzamba lingaki ozala lokola ye. Nzamba lingaki ozala na forme na ye. Nzamba lingaki ozala na ba capacité na ye. Nzamba lingaki ozala éternel. Lokola ye pe azali éternel. Nzamba zwaki résolution a tunaki mutute a tunaki wa conseiller alobi nazo sala mutu azala lokolanga résolution wana eutaki pa na mutute yango ndani na yebisa yo mutu zo koyoka na poko na lelo ke oza image na nzambe yango na eloko te ekoki ko salema eloko moko te na domaine moko te ekoki ko salema mutu moko te oyo akomi matériel aptangwa longwe na esprit akomi matériel akomi physique okoki ko réussir te résultat moko te koki koya soki nano outi na domaine ya esprit te résultat moko te koki koya na misala na yo soki okoti na domaine ya esprit te donc nzambe pona ko reçu akotaki na domaine esprit yango a créé biso bato. Oui, bien aimé dans le Seigneur, soki yo po komi moto okokoka kosa makambo te soki esprit wana ya nzambe avandi kati na yo te. Esprit wana ya nzambe alati yote. Esprit wana ya nzambe alati enveloppe te o biso toza komona libanda. Parce que enveloppe tozo mona wana ya mwasi kitoko ya mobali kitoko ekoki kosala loko te soki esprit ya nzambe elati yango te. Misala nyonso yo kosala soki esprit wana ya nzambe ekoti kati na yo te misala wana nyonso ezali voué à l'échec. Ba projet nyonso yo koki kozala nango soki esprit wana ya nzambe elati yo te ba projet wana déjà ezali voué à l'échec. Yango na lingina loba na mutu moko na poko na lelo eke yeba ke ozana besoin ya elimo na nzambe to molimo na nzambe po aya kovanda kati na yo. Omona ke na ebandeli ya église nzamba lingaki kotia différence kati ya église oyo ya Ancien Testament pe na église ya Nouveau Testament. Parce que yebaka ke biso tozalaka bantoma ya Yesu Christu, batindami ya Yesu Christu, ba envoyé to ba messager ya bonne nouvelle ya Christ. Donc biso toza ba oyo, baza ba descendant ya bantoma oyo Christ apakola ki pe atindaki. Voilà pourquoi toteyaka oyo baza ko benga na lingala la bonne nouvelle topé évangile ya Christ. Alors na début ya église ya Christ nzambe alingaki kotia différence okomona même na ministère na ye moko Yesu Masiya na ebandeli avant que abanda mosala Bible lobi ke kobotama na ye d'abord ezalaki kobotama moko oyo il fallait salema pe na domaine esprit avant que Christ abotama Bible lobi nzambe alingaki koya ko visiter mokili et tant nzambe alingaki ko visiter mokili Bible lobi ke nzamba yebisi roi Akashi abike senganga elembo moko mpo ete boyeba ke nga na tiki trône na nga na ye ko visiter et le roi dira que nous ne pouvons pas tenter l'Éternel. Nzamba yebisi que voici maintenant nga naza ko pesa bino signe
po boyeba ke nga nzambe na tiki trône na nga na kiti na se na mokili pona koya kotala bino bokomona elembo oyo na siba na batango bokomona mwasi elenge oyo ayebi mobali te moseka akozwa zemi na nguya ya molimo mosantu akobota mwana mobali bakobenga ye Dieu puissant Père Prince de la paix Père éternel elingi koloba ke Emmanuel nga nzambe kati na bino bien-aimé sima ya bambula makambo yaki kokokisama toyebi histoire o malamu ke elenge mwasi moko boye moseka yebi mibali te azalaki fiancé na Joseph parce que na époque wana ba vierge nde babazaki kobala vierge penza ya nzoto bibelobi ke musungi molimo santu mwange na nzambe aye ko visiter Marie ozolanda ke mystère nyonso ezosalema par esprit na nzela na nguya ya molimo na nzambe mwange na nzambe aye kokutana na Marie ayebisi ye ke Marie kobanga te yo zwi ngolu kati na basi oyo baza ba vierge na période na yo yo kozwa zemi okobota mwana mobali pe okopesa ye komo na Christ akozala mosikoli na libota na nzambe Marie alobi likambo ekosalema ndenge nini mpwete nga na yebi mibali te bien-aimé makambo molimo ezaka folie ba promesse nzambe na vie ya bana na nzambe ezaka folie nzambe saka makambo au-delà ya normal au-delà ya ba calcul ya bato même na poko na lelo na bi ke nzambe na nzela na molimo na ye azako komisa nzambe po asala makambo au-delà ya normal au-delà ya imagination ya yo moko au-delà ya imagination ya famille na yo au-delà ya imagination ya ba voisin au-delà ya imagination ya bato nyonso bayebi yo bayaki ko visiter Marie elekeli ye mais moi j'ayebisi eloko moko nga na sepeli abi ekozana makasi na yo te oyeba mobali to oyeba mibali te molimo na nzamba kosimba yo c'est-à-dire nzambe akoya kolata yo nzoto tozomona eza ya yo Marie mais soki nzamba koti kati na okolongwa Marie okokoma mwasi nzambe c'est-à-dire nzambe kati na moto kati na nzambe makambo nzambe sale makabongo tango molimo na nzamba kiteli moto tango molimo na nzamba lati nzoto to enveloppe ezali wana bato bakomona changement na ba domaine nyonso na vie na yo bato bakomona résultat na vie na yo bien aimé na poko na lelo yo mitika loba nzambe na dingo lata enveloppe oyo bato baza komona parce que na kati kuna eza vide enveloppe nyonso quel que soit beauté na yango décor na ngona libanda mais soki na kati contenu ezali te eza vide pe eza na valeur te enveloppe nyonso valeur na yango ezalaka par rapport à contenu eza na kati bien aimé ba enveloppe mususu kofungwa na kati kuna kokuta ba mikanda ekoki kopesa moto passe mais eza na ba enveloppe mususu na kati contenu nango ba lettre ekoki ko changer vie ya mutu ndenge moko na mutu soki nzoto na yo ezo dépendre na molimo nini wa lati yango koki kozala pe oza animé na ba démon koki kozala pe animé na esprit ya ba coutume koki kozala pe oza animé na esprit ya ba boti koki kozala pe animé na esprit ya tradition ekopesa pe reflet na nzoto o ezali banda mais bien aimé yoka soki nzamba lati nzoto na yo soki molimo na nzamba lati nzoto na yo bato bakobosa na yo bato bakobosa na vie na yo parce que misala ekobima na kati ekozesu misala na ote ndenga apôtre Paul azoloba si je vis ce n'est plus moi qui vis mais c'est Christ qui vit en moi tika poko na lelo nzoto wana nzamba latango tika mutu nyonso azolanda nga na poko na lelo enveloppe wana ezwa valeur na butu na lelo enveloppe wana elata molimo na nzambe okoma moto nzambe okoma nzambe kati na moto ndenge Marie nkolo wana akomaki mwasi nzambe nangi naloba na mwasi moko na poko na lelo nzamba poni nzoto na yo po ke asalela ngo nzamba poni yo po akita na nzoto wana nangi naloba na mobali moko na butu na lelo eke nzoto o ezalaki vide wana o bato bande ko mépriser ngo na quartier yeba na kite nzamba za ko kita kati na ngo butu na lelo po ke okoma moto nzambe eza possible bien aimé parce que eza maloba na nzambe ya mwana bible lobi na biso tango nzamba lati nzoto na Marie bien aimé makambo changer même mobali na ye Joseph a comprenant qui est lisusu te Joseph alingi abwa kisaye Joseph alobi ki ngai makambo ezakati na yebi yango te oui soki molimo na nzamba lati yo bato bazana même esprit te bato bazana même dimension te
bakokoka ko supporter te makambo eza kati na yo bakokoka te ko supporter muto akiti kati na yo po olongwe homme charnel okomi moto nzambe nalingi butu na lelo koma moto nzambe nalingi butu na lelo koma mwasi nzambe nalingi bato bakoma kokama makambo ni ezoleka na vie na yo bato bakama nini ekoteli yo na butu na lelo oh kota na domaine spirituel bien aimé fungola motema na kotala te maloba bato koloba te ke moto akoki kozala nzambe te Dieu dit que yo za moto nzambe na ko peso e référence moko o ko changer vie na butu na lelo bien aimé Maria komaki mwasi nzambe parce que nzamba vandaki kati na libumu na ye et puis ange a ebise que ça grâce nzambe kolata nzoto ya moto eza grâce abi Marie tu as trouvé grâce parmi de milliers de femmes vierges il y a que toi que le Seigneur a choisi bien aimé pour nzamba pona yo koma moto nzambe pour que nzamba pona yo koma mwasi nzambe basomba kango na mbongo te basomba kango na misolo te eza faveur eza choix na nzambe butu na lelo ibaki nzamba sali choix nde pana yo moto zo yokanga nzamba atala kate na dimension ya ekolo na biso atala kate na dimension ya ba étude na biso atala kate na dimension ya ba famille na biso atala kate kombo nini yo za nango nzamba kosala choix pe ozui faveur na ye tika faveur nzambe kita na butu na lelo liko na yo na lobi faveur nzambe lata élu moko na butu na lelo na lobi faveur nzambe lata mwasi moko na butu na lelo molimo nzamba kita nenga kitela ki Marie senga kita pesa ki mbongo te le Seigneur a fait le choix parmi des milliers de femmes nzamba ko kipe ko sala choix na butu na lelo parce que azana projet de bonheur et non de malheur bible lobi ke tango Marie azui eloko oyo makambo échanger na vie na ye oui nzamba lingaki selema koloba ke tango église na ekobanda makambo nyonso il faut ebanda na esprit parce que Dieu ne pouvait pas venir na lolenge oyazali mutu amona parce que personne ne peut voir Dieu le grand créateur et vivre alors nzambe a utilisé ka ba forme wana pour se manifester kat na bato yango no komona ke tango aye kubota makambo ya minene bandiko salema kubota manaye na likolo ba signe monani kobota manaye bato mayele bazui ba révélation kobota manaye mokile ningani elinyonso oyo azana epakomi na ensemble ba nyonso bazali ba élu de Dieu na kobota mana bango bilembo salemaka na kobota na bango makambo minene salemaka même yo moto so yo kanga peut-être oyebaki yango te tikana biso ke mukolo yo botamaki lembo moko ezalaki parce que mo Christ nyonso azalaka toujours na lembo nzambe nzambe na bilembo ko remarquer que na mboka na Égypte pour que nzamba épargner ba hébreu na ba égyptien aya lembo nde moto pesa ki différence liboso ya ange de la destruction na ngi ko ebiso ke uzana lembo nzambe yango na différence wana tango Yesu Kristo abotami ko banda na molimo akotaki na kati ya nzoto abotami na kati ya molimo na mobali pe na mwasi na mobali te mais bible talisi biso ke tango abotami eloko moko te esalemi oko remarquer que mutu te alobeli bomwana na Yesu Masia oko remarquer que silence moko boye salemi oko remarquer que ti aeko koma na 10 ans ba eko mona lisusu na kati ya temple wana kendeki ka pona koyekola kotuna pe bakena fête babotene baza kolanda landa ye mais si mana tango wana balobeli lisusu te silence na kati ya vie ya mwana pourtant za mwana ya botamaki na bilembo molimo mais mutako lobele azalaki te bien aimé tango yo botami na naissance no tamususu botami na famille pauvre na naissance no muto lobeli yo te peut-être ti lelo balobelaka yo te pourtant oza wana kati na bato pourtant oza kotambola kati na bato muto akolobela vie ya Christ azalaki te et tango wana baza kobenga Yesu aza koleka pe na bana mususu baza kosakana j'imagine pe ke bandaki kosakana lokola bana nyos j'imagine pe ke baboti ne babandaki kotinda pe na wenze kokende kosala ba misala mususu parce que papa moboko ne Joseph azalaki moto ya mabaya donc ko remarquer que ça on a Yesu bandaki koyebana te mais tango mwana ya bandiki kokola bien aimé remarquer loko moko yeko salema bible lobi ka koli tango akomi mukolo na 30 ans babandiki kolobela ye grand garçon sikoyo balobi ka kena 2 heures na isombe bipai na Jean Baptiste bandaki kokende ko pesa batoli baptiste akeko zwa baptême banda mukolo ya baptême na Christ makambo bandiki ko changer na vie na ye bien aimé loko moko elekaki ya munene na vie ya Christ o elekaka na vie ya ba élu nyonso mukolo Christ akepo ki azwa libaptiste na ye lo le fungwami mungongo euti na likolo
mais loko moko caractérisaki depuis ya ba grande chose na vie ya Christ ezalaki la venue du Saint-Esprit. Bible bi molimo santo ayeko kitela nzoto oyo ya mwana. Molimo na nzamba kiteli nzoto oyo ya Yesu. Abandi makambo sikoyo. Sima na libatisi eloko moko esalemaki bien-aimé. Bible bi ke Christ ake sikoyo na désert. Yo bango ke tango Yesu azwi libatisi. Tokende kotanga na mokana na Luc chapitre 4. Oh bien-aimé, ça ba révélation moko kitoko. Soki moto nano azwi molimo na nzambe te, eloko moko te kolobama na vie na ye. Mutu soki nano azwi molimo santu te, bato nyonso bako négliger ye. Mais bien-aimé mukolo yo kozwa molimo santu, nde mukolo wana ebandeli ya makambo na vie na yo. Neti na butu na lelo. Molimo na nzambe soko asimbi mutu, eloko asika ekosale. Na mokana na Luc chapitre 4, verset 1 tokotangango. Luc chapitre 4, verset 1 tokotangango. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint de Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans les 2 heures. Vous remarquez que tango Yesu auti na libatisi directement eloko moko esalemi. Molimo nzambe tango akiteli. Molimo nzambe atinda kete akene moko ko banda ko teya na ba synagogue. Molimo nzambe atinda kete mbala moko abanda ko luka ba renommé. Molimo nzambe atinda kete mbala moko abanda ko bundisa ba tonakati ya synagogue. Mais molimo nzamba pesa ka ba orientation. Bien aimé ceux qui ont mutazu molimo nzamba, vous allez voir que ordre kokota na kati ya mutoyo. Discipline kokota na kati ya vie ya mutoyo. Parce que molimo nzamba zanzambe. Mutu nyonso aza baptisé du Saint-Esprit. Saint-Esprit a conduire. A kotali so exactement nini yo kosala. Bible lobi ke tango auti na Jourdain. Na Jourdain kuna kendeki kosakana ta uta kine na libati c'est pas Jean. Molimo nzamba tindi mbala moko na désert. Akendeki na désert kosala ni. Bible bi akendeki kuna pona ko bondela. Pe pona ko kila. 40 jours pe 40 nuits. Oh voilà biloko molimo nzambe soko lati mutu. Tango moto akoma ka moto nzambe. Moto akolinga toujours makambo molimo. Moto akolinga toujours mabondeli. Moto akolinga toujours azana na communion na nzambe. Parce que kati na ye molimo nzambe azali akolika siko se communiaka na nzambe. Tango molimo nzambe kiteli Christ. Bien-aimé Bible lobi ki ake na désert. Kuna ake ko bondela. Yango ko remarquer que bato mingi soko awuti na église a pengwi eloko liboso ya ko inezaka kande vie de prière. Satan ko affaiblir ye poki azala motama bondelite. Satan ko pese dégoût ya église. Satan ko kimisa pembeni na basali na nzambe parce que molimo nzambe azaka na communion te na milimo mosusu. Mais ce qui moto azui molimo nzambe akozala attaché na nzambe, akoluka amitié na nzambe, pe na baninga mosusu o bazana molimo nzambe. Awa moto azui molimo santu. Bible lobi ke molimo wana tindi ye na désert pona ko kende ko bondela. Mais wana ezaki eloko mosusu. Tokotala sikoyo na verset 14 kaka na Luc 4 wana. Totangi na Luc 4:1 mais siko toko sauter toko kitati na verset 14. Omone eloko moko ezali wana. Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant à Galilée, sa renommée se répandit dans tous les pays tous les pays d'alentour. Ah, eloko moko ezaki toko wana. Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant à Galilée. Na ebandeli azui di batisi molimo na nzamba kitelie. Molimo wana kondirie tina désert. Kuna abundi na Satan. Kuna azui batentation. Bible lobi ke batentation wana Satan utilisa ki kaka ba écriture pour que aluka a étouffé communion ya molimo azaki kati na nzoto pe na Yesu ye moko. Christ ayebaki na ko protéger baptême ya feu ya Saint-Esprit o ya zwaki a résister diable, a résister ba offre nyonso Satan pesa ki pour azaki susu moto ordinaire ta koma ki moto nzambe. Nangina bisa elimo ko yeba ke Christ oyoka katoza ko mema évangile na ye azanzambe. Tala dit que kombo Christ ni ko loba ouin, kombo Christ ni ko loba mopakolami. Christ oyo molimo nzambe lataki nzoto na Yesu yango babengi yango Jésus Christ, Jésus le ouin, Jésus le Messie, Jésus le Sauveur.
siko yoka makambo Christ ayeba nani Satan ayeba keke lokwa muntu aye ko bondela soki na kotika ye eke molimo nzamba vanda kati na nzoto oyo akozwa autorité pe akozana puissance dikona nga dikona misala pe na dikona ba akolite nga. Bien aimé, Satan yebi ke soki kati na yo fusion ya Saint-Esprit salemi molimo nzamba fandi kati na enveloppe tozo mona wana okokuma moto nzambe parce que na création tant nzamba za koloba créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Yo zalaki déjà moto et zalaki moto nzambe. Satan a ezana tina te po aya kokosa onenga kosa ki premier homme Adam. Ayebisi Satan zo bisa Adam lobi mukolo nyoko lia mbumando kokoma nzambe. Non. Mota koma ki nzambe. Mukolo oyo nzamba za ko créer. Avant que toute création nzamba lobi na sala moto azala lokolanga. Azala na makanisi, azala ko dominer le kolanga internellement. Ça dit Satan n'a pas le droit. Ya kokosa olelo. Que ceux qui ont ndimeli yendo kokoma na puissance. Ndo kokoma lokola nzambe te. Ozala ka déjà mutu nzambe. Na kati ya penser nzambe avant même la création. Nzamba sala ki opose na image na ye. Poza la nzamba muke. Po omimonisa. Nzamba mimonisa travers nzoto na yo. Le diable est un menteur. Akoki ko yana ba forme mususu ke soko sali wendo ko koma na nguya nzambe yango nazo comprendre ndenge nini kino lelo ba passer bazo ke nana ko zo magie bato ba continue na kabale juif pour que nzambe déjà na création tango bazo benga mosali na ye akopakolo na molimo ndenga pakola ki Christ. Il a comme kino lelo ba chrétien belé bazone ko keno ko consulter ba marabout bazone ko consulter ba nganga bazone ko keno ko consulter ba tradition po bazwa nguya pourtant nguya ya nzambe za na kati na soki oyambi Christ. Bien aimé, makamba minene salemaki et Christ tango wuti na désert Bible bi akoma ki revêti elingi ko ba nzoto ya Christ et lataki sikobo nzambe. Mutu nyonso molimo nzamba kitelaka ye okokoma revêti de la puissance de Dieu okokoma revêti de la divinité okokoma nzambe ye moko lokwa za molimo akoya ko lata enveloppe tozo mona. Bien aimé, imaginez ce que nzamba lati nzoto na yo. Imaginez ce que nzamba lati bomoto na yo. Nzamba vanda kati nzoto yo bakobengo zanani. Nzamba lati enveloppe wana. Et diable yango akobundisa yo akobundisa bana nzambe alingi teke olata molimo nzambe parce que okokoma moto nzambe okokoma na kati ya pensée na nzambe okokoma na kati ya projet na nzambe yango na butu na leo na lingi ke yo ozongela amitié intimité na nzambe yo moto zo yo kelanga benga molimo na nzambe loba Seigneur nzoto eza enveloppe pa na lingi yo oya kokota na kati. Bible dit que ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu. Biso ntozala kande ndako. Mais molimo soka fandi kati nzamba fandi kati ndeto komi ndako ya nzambe moto na nzambe moto nzambe. Mais soki na kati ndako na enveloppe wana nzamba zate ezaka ka mbonda pamba makelela pamba okokoma repère ya ba démonios okokoma caverne ya ba démonios ya ba esprit impire nyonso okokoma dépotoir ya milimo nyonso ya mabebi pai bakovanda okomona bakokimisa ope église bakokimisa vie de prière bakokimisa maloba na nzambe bakokimisa baposa nyonso oyo nzambe alingaka bana bazana. Mais Moutou a revêtu de la puissance. Yoka bien aimé dans verset 14, Bible dit que Jésus-Christ revêtu de la puissance, retournant à Galilée, et sa renommée s'est répandue dans tous les pays d'alentour. C'est-à-dire que Saint-Esprit a bandi comme manzoto ya Christ na renommée, a bandi ko tali saye. Parce que Nathalie Simino qui n'a bon moins na eti avant qu'il y ait un baptême. Bato balobela qui était, mais mukolo azui di batisi a koti na nguya na molimo santu tango abimi molimo santu abandi ko sala renommée na ye. Bien aimé, tika butu na lelo Saint-Esprit abanda ko sala renommée na yo. Saint-Esprit abanda ko témoigner yo. Saint-Esprit a témoigner liko na bato. Saint-Esprit a témoigner na ba entreprise. Saint-Esprit a témoigner bi pa nyonso bato ba bebi saki. Saint-Esprit a témoigner yo bisika nyonso ba kangela ki onzela. Molimo nzambe soko lati yo ba place mususu yo ko zala te renommée na yo déjà ko précéder parce que molimo nzambe akosala mosala oyo ko kosala te. Akopesa témoignage ya libota na yo. Akopesa témoignage ya ba entreprise na yo. Akosala la publicité. Parce que molimo nzamba za nzambe. Bipa yo ko koma te molimo nzamba ko koma. Bipa mosala yo ko kosala te molimo nzamba ko sala. Na poko na lelo
nalingi naloba molimo na nzamba banda ko témoigner mutu moko molimo na nzamba témoigner pas na fiancé na o ba BBC yo réputation bake pas fiancé na babi ke yo zakana ndoki bake pas fiancé na babi ke yo kuna uzala ka boye ba BBC yo réputation ko sopa ba zen ba BBC yo réputation ko ozaka mote ba kiss butuna lelo Saint-Esprit ça lelo témoignage butuna lelo Saint-Esprit ça la témoignage ya bato nyonso bazako salir bango illégalement yo yebi di kamote bazali ko salir yo po ba bebisa yo ba salir yo même tina immigration po ba botolo mukanda ba salir yo liboso ya ba famille na yo ba salir yo bisika nyonso ba olingaka ko kende bazako tinda ba information mabe po ba yamba yote Saint-Esprit ça la témoignage na yo renommé na yo et précédé yo bisika comité okuta makambo nyonso basi ba bongisi butu na lelo nzamba la tanzoto na yo pe asale leur témoignage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, Saint-Esprit témoigne à Kabato. Tika ba bebi sa réputation na yo. Tika ba tanto ba sala o nyoso ba ko sala. Mais soki o komi moto nzambe, Saint-Esprit ko bongi sa renommé na yo. Saint-Esprit ko précéder bisiko ozalaki e o koma kité. Saint-Esprit ko sa makambo ko le entendement na yo moko. Bible lobi ke sa renommé nzambe. Renommé bien-aimé baluka kango na bangangate. Renommé baluka kango na ndako ba marabute. Renommé baluka kango bisika ya bakisite. Renommé baluka kango pona ko invoquer bato bakufate. C'est le Saint-Esprit. Nda sala ka renommé ya bato. Na ba dimension nyos, na ba domaine nyos. Ata ba ebiote. Bien-aimé Saint-Esprit a kokene ko témoigner. Lokola témoigner ki Joseph. Babosana ki Joseph na kati ya kasho. Mais bien-aimé tango azaki na molimo nzambe. Saint-Esprit qui n'a que témoigner du colonne de Pharaon. Bakende ki koluka Joseph na butu na lelo ba luka yo ata babosa ki dossier na yo dossier yo koti yango bisika ya ndenge na ndenge mais na ni koloba na mutu moko siko na nga na 4 coins du monde. Saint-Esprit azako kende ko rappeler ba konsi dossier na yo. Saint-Esprit azako kende ko rappeler dossier na yo azako kende ko témoigner bisika nyonso ba bebisi la ki yo kaka bisika ba bebisa ki. Saint-Esprit akobongisa renommé na yo parce qu'on a élu de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oya zali ko kende ko bebisa renommé non na kati ya couple na bino azui songi ake ko bebisa pas moi si na yo azui ba songi makambo lokuta ke ko bebisa mobile no po divorcer butu na lelo. Saint-Esprit a bongisa renommé na yo dans le nom de Jésus-Christ. Même na kati ya ville na biso na Stockholm bato mingi ba bebisa renommé na bango pamba kaka boy bato mingi ba bebisa kombo na bango pamba kaka pona jalousie pona mitema mabe na ngi na ebisa yo bato nyonso ba bebisi renommé na yo bako kamwa ndenge Saint-Esprit ko bongisa yango dans le nom de Jésus. Et je le déclare en tant qu'homme et Dieu. Je le déclare comme Dieu. Et que Boutuna Lelo, Saint-Esprit, a bongisa renommé na yo. Bi pa nyonso ba bebi saki yango. A sala ngo lokola sala ki nzoto na Yesu Christ. Dans tous les pays de l'alentour, ba yo kaki komo na Yesu yena na comité. Bisika na yo comité, sango no ya malamu ekoma. Bisika na yo kite, sango bana na ekoma. Bisika na yo comité, sango mobali noto ya mwasi no ekoma. Parce que c'est le Saint-Esprit asala kamakambo na moto aza moto nzambe. Oui, bien aimé dans le Seigneur, après mukolo wana vie à Christ tikala kisu ndenge mokote. Ezana na kati na vie na biso. Bible bike okomona siko na verset 16 kino na verset 19. Yesu yebongo totanga kaka na Luc 4 wana verset 16 kino na verset 19. Oyo ka témoignage na ye moko tango bimi siko na kati ya libatisi tango siko molimo ensemble. Il a résisté Satan à la tentation nyonso. Bible lobi que si ma ko résister Satan, plénitude de Saint-Esprit koti, bonzambe e koti. Yoka ye moko aye. Na verset 16 kaka na Luc 4. Il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé. Et selon la coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Yoka bien-aimé, tango abimi wanande siko abandi siko ministère. Christ n'avait pas commencé le ministère après avoir commencé la théologie. Dans sa contre-théologie, c'est parce que nous tous nous avons fait ça. Mais on peut remarquer que ce n'est pas la théologie. Nezali appelle à moto. Yangonde ezali caché pour le ministère. Christ azaki déjà nzambe avec la connaissance ya bonzambe nyos. Mais Bible dit le jour où il a reçu le Saint-Esprit, le jour où il fut revêtu de la puissance du Saint-Esprit, c'est le jour où il a commencé à prêcher. La Bible dit qu'il s'est rendu dans la synagogue et il a demandé maintenant le livre du prophète Ésaïe. A fungoli siko po banda ko sakola. Parce qu'il y a qui nana zaki katinaye.
ayebaki ki aza susu te Yesu o bamonaki aza kosakana to mwana ya charpentier mais ayebaki akomaki Yesu moto nzambe avec la puissance de Dieu, avec la divinité na kati ya nzoto wana abandi siko ba déclaration. Bien aimé, Moutou Azan Moutou Nzambe, c'est un homme à bas défi, c'est un homme à bas déclaration, c'est un homme à ainsi dit l'Éternel, Azana parole d'autorité. Moto ya ebi kasa rempli du Saint-Esprit, a banga kate, a frotaka les esprits, a frotaka bitumba, a banga kate parce qu'il a ebi que Nzamba zakati na ye. Yesu a yé avec cette autorité, à plénitude et à divinité. À côté na temple, à 5 livres à l'obiboy. Dans verset 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Oh bien-aimé. Alors que molimo yankolonde azana kati nzoto. Nzoto bozo moneza nzoto ya mwana wa bimaki na libumu marika kate. Nzoto bozo moneza sous n'importe quel nzoto te. Bien-aimé, soko lati molimo nzambo ze sous mwana papa na bino mwana mama na bino te. Okomi moto nzambe. Soki molimo nzamba lati enveloppe wana oze sous n'importe qui te. Oze sous moi so babandai ko chola te. Oze sous mobalo babandai ko chola te. Oze sous moto babandai ko finga te. Okomi moto valeur. Okomi esprit de Dieu. Okomi puissance et peu reflet ya bonzambe. Et Christ le savait. Yango babandai ko sala ba déclaration solennelle avec l'autorité de l'esprit de l'Éternel. Abigana kati anzoto nangai. L'esprit de l'Éternel ezali. Alors, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vie, pour envoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Oh, bien-aimé, yo ka nenga ko définir que molimo azakati nanga za molimo ko sakana te. Molimo azakati nanga aza nzambe abi nzamba lati nzoto oyo pona sakola sango malamu na babola. Nzamba lata kanzoto ya moto pamba te. Nzamba komisaka moto nzambe pamba te. Nzamba zo komiso moto nzambe pona libota na yo. Okoma nzambe pona libota na yo. Okoma nzambe pona tina na bana na yo. Okoma nzambe liboso ya ba adversaire na yo. Okoma nzambe likona bitumba nyonso ezali ko bundisa yo. Yango ne molimo nzamba zo ko lata nzoto na yo. Nzamba zo lata yo nzoto no te po tika la ko lela. Nzamba zo lata nzoto no te poza la moto ya ba malade tango nyonso. Nzamba zo lata nzoto na yo. Parce qu'il y a la qui sa gloire na kati nzoto wana. Bibelobi abi molimo nzamba latinga pona sango malam. Yi yango na lobaka butu mo la bonne nouvelle. Bien-aimé, yoka Bible ça kotali sabiso loko moko toute écriture ezali inspiré mais ezali bonne nouvelle te. Toute écriture ezali inspiré yango na te ezali bonne nouvelle. Sango malam e bandi yango na tango Christ aye. Abike ba atindinga diboso pona babola pona ko envoyer libre pona ko guérir bato bazana ba cœur brisé pona ko proclamer na ba captif délivrance yo kandenge nzamba ta ko définir ilo banzamba za ko définir mission ya molimo kati na moto et Christ abandi ko sakola yango bien aimé tango kaka sisi ko sakola ba résultat e bandimba la moko ba makambo surnaturel e bandimba la moko ba malade ba bandi ko bikisa mandenge abandaki ko tatola ke molimo na nzamba pakolinga pona yango mbala moko bakufi ba bandi ko sekwa biloko ya ko sala ngo te avant 30 ans e bandi ko salema instantanément ba miracle surnaturel bandi ko salema nguya na nzambe bandi ko salema a cause ya epakolami ya molimo na nzambe a cause ya visitation ya nzambe na kati ya nzoto na ye à cause ya changement et salema ki tangwa yambaki molimo santo et tangwa silisi ko yambango abimi libanda bato bakomi kolanda azaki susu na tante azonga dans désert akena ko sala 40 jours parce que molimo nzamba lataki nzoto akomi ko sala ba déclaration soki moto mbala kutani na bi olingi nini na petolama bi petolama na tango wana à l'instant mbale longwe motako sa makamba bozaka nzambe Motakoki kosama kamba bweza kaka nzambe. Akuta na bwena bato bazalaki ya basur to bayoka kate. Albi olingi nini na yoka mbala moko. Akokuta na moto bwe mokaka ni baladi na bameto bato malade olingi nini. Allez prends ton lit et marche. Simba mbeto na ope tambola.
kaka nzambe motakosaba makambo instantané. Nzoto nyonso elataka nzambe ekomaka na maloba autorité. Soko lobi likambo esalemi, soko déclarer makambo ba demo batosi, opesi mitindo ba demo basali. Yesu tango siko amona kika lati bonzambe, yango asali bandi ko déclarer. Yango nangi na butu na lelo bien-aimé, o lukande ko lata molimo nzambe. O lukande Saint-Esprit alata yo. Bongo maloba no ekoma maloba nguya. Bongo ba demo ba banda ko tosa yo. Bongo ba ndoki ba banda ko yoka makambo yoko loba. Tango ko pesela bango mitindo ke na ndako na ngate ba ko tosa. Tango ko pesa mitindo ke na bana na ngate ba ko tosa. Tango ko pesa mitindo ke na ba fer na ngate ko tosa. Me ko mona ke kino lelo yo zwa baptême. Oloba pe ozana molimo na nzambe. Ozo ko benga na ba demo même mot de tête pamba. Okoka ko benga na ngote. Na butu bandoki baza kwa ko fino na kingo olala kana kimia te me olobi ko sa mwana nzambe bongo molimo ni na zakati na yo parce que moto yo alati molimo nzambe maloba ne komi maloba nguya ba demo baza ko toala pe baza ko tosa Christ tango alati a komi revêtu de la puissance Bible lobi ke ba demo ba komi kotosa milimo mabe komi kotosa malade komi kotosa natire komi kotosa nzamba zongisi mutu na état ya création tant mutu azalaki na jardin natire bandaki kotosa mutu Adana Eva bazalaki bato nzambe yango no moni ke ba léopard ba lion ba ko sala bango le côté parce que bazaki na autorité likona bango mais le jour où basumuki molimo nzamba longo kati na bango nyoso natire boy kotosa natire tosa kate mutu aza un homme charnel natire tosa ka mutu aza moto nzambe moto nzamba vanda kati na ye soki na poko na leo lingi natire tosa yo soko lingi makamunyo soko déclarer tosa yo bien aimé ko luka ba vaine gloire te luka molimo nzamba vanda kati na yo donc mutu nyonso toute personne waza na nguya ya molimo santu akomi moto nzambe et maloba ya moto nzambe ezali ko créer na lingi to tanga verset moko parce que yo nazali ko lobaka moto nzambe na ngi na to banda ko tanga ta écriture moko to mibale o comprendre que nzambe a lobaka makambo pe asala kango to tanga na mukana na Exode chapitre 7 verset 1 à 2 na ngi to tanga na mukana na Exode chapitre 7 verset 1 à 2 Nange ke yo yeba na poko na lelo ke oza moto nzambe nange na ba ke maloba nyoso yo ko déclarer na butu na lelo nzamba ko sala ngo ba demo ba ko tosa ba inino ba ko kamo ndenge vino ko changer parce que oza image de Dieu. Dieu t'a créé à son image. Ozaka image ya nyamate, ozaka image ya bambisité, ozana image ya nzambe, donc ozana nature nzambe. Butu na lelo nzamba pesi responsabilité na munoko na yo o changer makambo nyonso parce que oza image ya nzambe. Bien aimé yo kama makambo nzamba zoloba ke yo ozaka nzambe. Yoka, Bible lobi na mokanda na Exode chapitre 7 verset 1 à 2. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel dit à Moïse, vois, je t'ai fait Dieu pour Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. Toi tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron ton frère parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Alléluia. Nzambe alobi ke apesa ka gloire na pas mutute. Nzamba alobi ke zana banzambe mi bale bakoza na mokilité. Alingaka te ko partager gloire na pas mutu. Mais awa nzamba zo ebisa moto. Azo ebisa Moïse que Moïse na tindio liboso na Pharaon. Kuna nazo ko commission nzambe. Petala na Bible ba komi yango avec D majuscule. Ba komi yango Dieu a minuscule te. Parce que nzamba lingaki ke yemoko aya ko lata nzoto ya Moïse pour Pharaon mona nguya ya nzambe. Butu na lelo nzamba zo lata nzoto no bien aimé. Nzamba ko lata po ke ba inino ba comprendre ko za la race ya ba vainqueur. Nzamba ko lata nzoto no po ke sataye ba ke yo za la race de Dieu. Nzamba ko lata nzoto no e ko za la lisusu yote. Makambo ko sale mana nzoto no appartient à lelo. Makambo ko sale mana vie no appartient à lelo. Bato ba ko kamwa parce que molimo nzamba yebisinga ke bato nyonso ba ko ndima message oh vie na bango appartient à lelo zo changer. Maloba na bango ko koma maloba ya nzambe. Nzamba poni yo poke kozala nzambe liboso ya Pharaon. Nzamba yebisi Moïse ko banga Pharaon te. Bien aimé, à l'époque Pharaon azala ki grande autorité. Égypte azala ki une grande puissance militaire économique ya monde. Natango wana moto akokaki ko fungola munoko te abundisa Égypte to Pharaon azala ki le véritable roi na ona époque na ye. Mais nzamba zo tinda Moïse
avec cadene seulement na maboko na armé te. Bien aimé, nzamba yebi ke yo za mwana na ye devant multitude ya bayini na yo, devant multitude ya ba problème, devant multitude ya ba situation oyo za ko affronter butu moy. Nzamba yebi ko za ne lokote, mais yango linga lata nzoto na yo pour a manifester gloire na butu na lelo. Alléluia. Alors que vois, je te fais Dieu devant Pharaon. Nzamba zo komisa yo Nzambe liboso na Pharaon. Pharaon ezali sous Égypte te. Pharaon ezali ba adversaire na yo. Pharaon ezali ba to bazo bundisa yo. Pharaon ezali ba problème nyoso zo bundisa yo. Pharaon ezali malade yo za ko bundisa yo. Pharaon ezali ba situation nyoso ezali bloqué na vie na yo. Nzamba zo ko komisa Nzambe liboso ya ba problème o. Po yo oloba makambo échanger. Po yo zo décision makambo échanger. Po nyoso yo koloba makambo échanger. Butu na lelo Nzamba zo komisa Pharaon liboso azo komisa yo Nzambe. Liboso ya ba difficulté, liboso ya ba maladie chronique, liboso ya ba problème, liboso ya célibat. Ozo ko koma Pharaon liboso ya célibat na yo. O coordonner lelo mariage na yo. O coordonner lelo ba projet na yo. O coordonner lelo ba makambo nyoso yo lingaka parce que Nzamba bi Pharaon na yo wana akolala na miso na yo lelo. Tika Nzambe a commis au Pharaon di kolomba problème na yo. Nzamba commis au Pharaon di kolomba difficulté. Nzamba commis au Pharaon na ba bayini na yo. Ezala bato ya mokili. Ezala ba démon. Ezala ba situation nyos. O etelemi liboso na yo. Koma Nzambe liboso na yango. Bato wana nyos baza ba Pharaon. Yo koma Nzambe. Nzambe motazolo ba kia commission Nzambe. Avec puissance à l'atio pour que osa makamako kama. Kobange le côté ne recule pas bien aimé. Qu'on ça la décourager parce que Dieu t'a fait Dieu. Alléluia. Di pambo de pana moto andimi message oyo. Di pambo de pana moto fungoli motema nae. Di pambo de pana moto andimi ki akoma Nzambe liboso ba problème nae. Kozilate moto mususu alobela opo ozwa victoire. Konimate moto mususu azwa décision na place na yo. Ozana Nzambe loba. Déclare parce que Nzambe dit il te fait Dieu devant Pharaon. Il te fait Dieu devant les problèmes. Il te fait Dieu devant les difficultés. Il te fait Dieu devant les sorciers. Il te fait Dieu devant tes ennemis. Il te fait Dieu. Agis maintenant comme un Dieu. Agis maintenant comme un prince. Parce qu'il y a la puissance de Dieu dans ta bouche. Kore kantabaya. Makambo minene zo salema na baeli na butu na lelo ba nyonso bazoko ndima ba koma bato Nzambe bikamo ebila bino na butu na lelo bo déclarer na kati ya bandako lelo avo la zwa kanda esantu tambola na chambre na yo tambola na couloir sala ba déclaration attaque homme Dieu sala ba déclaration le la femme Dieu parce que le Seigneur dit que il te fait Dieu devant Pharaon. Pharaon ya butu na lelo azali nani? Qui est ce Pharaon nazo bangisa yo? Qui est ce Pharaon azo bangisa libala na yo? Qui est ce Pharaon azo bangisa bana na yo? Mais le Seigneur dit qu'il te fait Dieu ce soir. Tu es Dieu parce que tu as été créé à son image et tu as l'esprit de Dieu dans ta vie. Alléluia. Nzambo yazako komisa bato Nzambe. Komisa ka n'importe qui Nzambe te. Kore kanta baraya. Totanga nano na mokana na Exode kakawana. Na Exode chapitre 4. Totanga na Exode chapitre 4. Totanga verset 15 et puis na verset 16. Dans le Exode chapitre 4 verset 15 jusqu'au verset 16. Eli moko pamba manabutu na lelo. Nzamba zo ebisa Moïse boy. Tu lui parleras et tu mettras la parole dans sa bouche. Et moi je serai avec ta bouche. Yo kama kama Nzamba zo loba. Moi l'Éternel, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple et il te servira de bouche. Et tu deviendras pour lui, écoutez bien, tu tiendras pour lui la place de Dieu. Tu tiendras pour ton frère Aaron la place de Dieu. Moi l'Éternel, je serai avec ta bouche. Nanga Nzambe nakozana munoko na yo, yo kokoma Nzambe ya ndeko nao Aaron. Ye akokoma lokola prophète. Nga siko na kolata maloba na yo. Nga siko na kolata munoko na yo. O nyonso yo koloba ekobanda kosalema po kokoma Nzambe. Yo komi na place ya Nzambe liboso na ndeko na Aaron. O komi na place ya Nzambe liboso na ba problème. O komi na place ya Nzambe liboso ya ba médecin. O komi na place ya Nzambe liboso ya ba yini na yo. O komi na place ya Nzambe Nzamba lati munoko no liboso ya ba ndoki. Nzamba lati munoko no likona ba ennemi na yo. Nzamba lati munoko no likona ba blocage. Nzamba lati abingana kolata munoko no munoko ba yini na yo te. Munoko ya ba ndeko mususu te. Nzamba
nzamba zana maloba na yo déclare lokola nzambe pour na vie na yo eli moko na butu na lelo a déclarer parce que na munoko no nzamba zali déclarer maloba ya bien ko déclarer makambo échec te ko déclarer makambo ba mindele te ko déclarer makambo ba coutume te déclarer oyo moni keza malamu pona yo déclarer que oyo moni za malamu pona bana na yo déclarer makambo yo linge koma na vie na yo nzamba binga na kozala wana na kozana munoko na yo na ko commission nzambe liboso na Aaron na ko commission nzambe liboso na liboso na Pharaon nzamba komisa kabato nzambe bandeko liboso ya ba difficulté liboso ya ba problème liboso ya bitumba nzamba komisa kabana na eba nzambe il te fait Dieu ce soir parce que alinga salelo makaminen il te fait Dieu ce soir alinga lata munoko na yo il te fait Dieu ce soir pour bouleverser ba donner nyons oye bandai déjà ko pesa ba signaux rouge que yo ko bongate bato basi ba betela ki o makolo que yo na moko ba ko stala que yo ko prospérité na ministère que yo ko ki ko bongate que yo ko zwa mokanda o na mboko te il te fait Dieu yo moto zwa mi na Afrique que yo ko ki ko mona potote que yo ko ki ko zwa visa te il te fait Dieu na ba situation nyons abina ko zana munoko na yo bien aimé élu de Dieu na butu na lelo nzamba zana maloba na yo qu'est-ce que tu vas déclarer cette nuit en tant que Dieu pour que nzambe na bikamo hako kisango Alléluia. Il te fait Dieu. Habi je serai avec ta bouche. Nzamba zakana munoko ya bato oya lati. Nzamba zakana yangwane foko keba bien aimé. Na munoko ba sali na nzambe. Moto aza mo pakola mi na nzambe. Moto aza na nzambe. Aza moto ko sakanate. Posoka lobi maloba ko salema. Est-ce que zo yeba ke muko mususu Élisée prophète Élisée aza ko tambola. Bana mike ba bimi babandi ko sakana na Élisée musakoli. Baza ko finga e dibandi bibelobi ke musakoli ya baluki albi soki na za moto na nzambe na lakeli bino na miniti ba ursu ba bimi ba lebana wana bipai ba ursu ba bima ke yeba na kite bien aimé maloba moto nzambe comme na niveau ya ko créer ba ursu pour dévorer ba yini na ye maloba no ezana makoki ya ko bimisa moto pour changer vie na yo pour bundisa bato bazo bundisa yo pour changer ba dono ya famille no maloba na yo soko déclarer yango soko za pakola mina nzambe soki nzamba lati na nzoto na yo oko changer makambo ebele na butu na lelo tika eli moko akoma moto nzambe na butu na lelo makambo yo ko déclarer esalema makambo yo ko déclarer parce que aux Nzambe et bimisa makambo ezako existent des choses qui n'existent pas que ta parole amène des choses qui n'existent pas à l'existence parce que tu es Dieu c'est l'Éternel qui a dit qu'on certifie yango que devant les amis devant les gens devant les ennemis il te fait Dieu. Alléluia. Kore santa baya naninge ke totanga na mokanda na Nzambe na ebite soki eli moko na butu na lelo azali béni parce que makambo yo ebandi ko matanga na mutu kozala nzambe zali pamboli bien aimé na ngana za n'importe qui te yo moto zola nango za n'importe qui te na ngina biso butu na lelo za n'importe qui te soki molimo na nzamba lati yo za n'importe qui te soki molimo na nzamba lati bana na oboza n'importe qui te mutu nyonso molimo na nzamba lata kaza n'importe qui te sakana na bato nyonso mais sauf moto aza moto nzambe sakana na bato nyonso mais ko sakana na moto aza plein du Saint-Esprit te parce que ce quoi lobi makambo aza moto nzambe bikamo ekosalema. Alléluia. Yoka. Tukutanga na mukana na psaume de David. Psaume 82, verset 6 à 7. Psaume de David, 82, verset 6 à 7. Est-ce que zana eli moko azako yokanga na butu na lelo? Est-ce que zana nzambe moko azako yokanga bipa ya zoami? Yoka bien-aimé. Psaume chapitre 82, verset 6 à 7. J'avais dit, vous êtes de Dieu, vous êtes tous les fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tombez comme un prince quelconque. Alléluia. Nous avons regretté. Comme on a yo kino lelo zana no plaintif, comme on a kino lelo zo ko baba droit na yote. Nous avons ko kamwa. Comme on a ke ti lelo oyeba kate autorité nini ba pesi yo. Nous avons besoin n'importe qui te. Oko souffrir lokola ba presse ya mondo te oko souffrir de lokola mutu moko vulgaire te alobi ke nganzambe sina loba bino bozaka banzambe ozo souffrir parce que oyebi droit na yote batako nyokolo parce que oyebi droit na yote eza problème na nga su nzambe te ngana za ko kamwa
Comment bino boyebite ko exercer autorité na pesa bino? Parce que vous avez prince de ce monde était. Il dit que vous avez pagan vous avez homme charnel vous êtes des élus, des hommes spirituels remplis de mon esprit. Mais vous ne savez pas utiliser ce que vous avez. Et ça quoi soldat zo ke na bitumba. Ba pesier armement nyonso, ba pesier minduki, ba pesier ba jimel. Mais akomi kuna azoko ka kosalela ngote. Abandi ko kima devant ennemi. Ennemi oza maboko pamba. Yo zo kima liboso ne pourtant za na ba armement nyonso ya mokili. Nzamba zo kamwa. Alobi ke nasina loba ki vous êtes de Dieu. Alléluia. Yo motozo kanga pourquoi zo lela kino lelo. Pourquoi ningi ko exercer droit notre temps que moi nzambe. J'avais dit vous êtes de Dieu. Vous êtes tous fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Habibino bokomi ko kufa. Bokomi ko nyoka maloko la bateau. Yo za mutute, oza nzambe. Alléluia. Habike vous tombez comme des hommes. Vous échouez comme des hommes. Vous vous plaignez comme des hommes. Vous n'êtes pas des hommes charnels. Vous êtes des hommes Dieu. Okoki ko souffrir lokola batonyo sote. Soki batonyo so ba échouer yo ko mitia na groupe ya bato wana te. E makamango simba kate po batonyo so ba mekaki ezo simba te. Qui te dit que yo za lokola batonyo so? Yo za kwa batonyo so to za mutu nzambe oza mwasi nzambe oza mobali bipai bango ba échouer ki. J'ordonne que na butu na lelo reçu. Bipai bato batali ko loba que c'est impossible. J'ordonne que cela soit possible. En tant qu'homme et Dieu, je le déclare par la puissance du Saint-Esprit que butu na lelo bipai baninga ba échouer ki yo au reçu dans le nom de Jésus parce que Dieu confirme la parole de ses serviteurs. Et il accomplit ce que prédit ses envoyés. Nous avons calme. Nalobakango toujours que soda nyonso oyo balatisi ba galon militaire nyonso za na kati ya ka akoki kozala mokuse ataye mais soki balatisi ba galon ya colonel ya capitaine ya major ya général bien aimé même yo za mbinga ndenge nini soka bengi yo za sergent oza na grade te lokola ye ale yakawa yo ko butala te taille na ye au coordonné parce que les colonnes ba pesi pouvoir ba pesi autorité. C'est comme ça que Dieu nous a investi de la puissance divine, de l'autorité divine pour na ko dominer les colonnes ba esprit impie, pour na ko dominer les colonnes nature. Nzamba lobi que j'ai dit vous êtes dédiés ce soir. Utilise la force divine que Dieu t'a donnée. Utilise l'onction de Dieu. Parce que Nzamba zana katina yo elu na ye. Nzamba zana maloba na yo. Nzamba lingi ko sala exactement oyo ko déclarer parce que zama maloba na te za nzambe katina yo. Et puis promesse oyo. Et ça promesse kaka ya ba pasteur de te. Et ça promesse kaka ya nani ya apôtre te mais mutu nyonso azali rempli du Saint-Esprit. Donc makambo yongana za koloba mutu moko na butuna lelo akomona ngolo kola folie mutu moko na butuna lelo akomona ngolo kola likamususu mais yo kanenge nzamba za koloba po yeba ke yo mutu so yokanga nzamba tikaki ba promesse o pona ba pasteur kakate nzamba ningi ke yo mutu so yokanga na butuna lelo o mimonisa o yeba ke na kati na yo oza moto nzambe ningi to tanga na mokana na Marc chapitre 16 ezana eloko moko nzamba lobi wana. Alléluia. Marc chapitre 16, verset 17. Marc chapitre 16, verset 17 jusqu'au verset 18. Je lis au nom de Jésus. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point du mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça, ce sont des promesses qui sont données, non seulement pour dépasser la vie. Voici des miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. Toute personne qui croit en Jésus, toute personne qui reçoit Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, c'est l'Esprit de Christ qui vient habiter dans cette personne. Et maintenant, le miracle accompagne. C'est-à-dire, quand l'Esprit de Dieu habite une personne, la personne change automatiquement. La personne devient homme de Dieu ou enfant de Dieu. Raison pour laquelle, juif, mais j'ai fait beaucoup des œuvres pour laquelle non, 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 non. Parce que toi, le fils du charpentier, tu dis que tu es Dieu. Alléluia. Ça dit que Christ, quand il déclarait comme fils de Dieu, il disait simplement qu'il était Dieu.
Yo ce que tu déclarer que vous moi nzambe, sache que vous nzambe parce que nzamba avant de kati na yo. Et maintenant exerce l'autorité de Dieu. Alléluia. Yango komona ke bato nyonso bazaya ba homme charnel, bango ba vasakate, ba yeba kama kambo nzambe te. Okomona eloko moko elekaki na église oyo. Église oyo eza kotambola sans impact ya Saint-Esprit. Bato bazui baptême mais bazui molimo santu te. Totangi yango na Acte chapitre 8. Acte chapitre 19 plutôt. Acte chapitre 19. Yoke eloko moko eleki awa. Tout le premier verset, tout qui t'a malem malem. Acte chapitre 19. Pendant qu'Apollo était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, il arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il leur dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Il répondit, du baptême des Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de la repentance, disant au peuple de croire à celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom de Jésus-Christ. Lorsque Paul leur y imposé les mains, il lui reçut le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vit sur et il parlerait en langue prophétisée. Ils étaient en tous aux environs 12 hommes. Ah, t'as l'église où? L'église où ils ont comme c'est l'église Éphèse, bazwa baptême. Bato mingi bazan église bazwa baptême ba fanda wana bazoko nyokola ba pasteur. Mais ba na moli mustantu te. Kaka makambo pamba kaka makambo pamba. Oli bato ba luka Saint-Esprit. Onga na zwa baptême na catholique, onga na zwa baptême depuis 1900, onga pasteur wana munena zaka kutu na télévision ye moto batizanga. Mais le Saint-Esprit kati na weska zali. Est-ce que vous avez moto nzambe? Voilà pourquoi échec ezali. Voilà pourquoi kolela na kolela. Batoli ba luka moli musantu bazo luka ba vaine gloire. Même ba diacre na église oli ba luka moli musantu kaka makambo mbongo, kaka makambo ya dîme, kaka ba makambo zangatine. Kaka moyibi ko yiba na ba offrande na église, mais il y a pas le Saint-Esprit, pas quelqu'un quand quelqu'un a le Saint-Esprit, ako yiba mbongo offrande te, ako ko sala makambo lokuta te, ako ki kubundisa ba pasteur te. Kuluka ba grade ko wela na donc ko pekisa ba ninga ba exceller na kati ya église. Mais muto azana Saint-Esprit akolinga émergence ya baninga ako soutenir musala nzambe. Bien aimé toko toza ko kende yo kanzamba alobi Paul alobi na bango mais bino boza baptême ya ndenge nino bozui molimo santu te babi to tikala ta ko yoka te molimo santu ezana bato mingi baza ko sambela manifestation Saint-Esprit zakati na bango te ba yebi makambo molimo santu te mais tala dimanche nyonso na église nde ba ndimi ya Éphèse batikala ko yoka ngote bien aimé yo luka na poko na lelo molimo santu hakita likona bomo ina yo parce que ce que molimo santu ekozala na nguya likona ba magicien ekozala na nguya likona ba problème ekozala na nguya likona ba difficulté nyonso na butu na lelo na lingeke yo luka molimo santu bibelo bike tango bandeko bazwi libatisi ba mami bango loboko molimo santu akiti likona bango. Hallelujah. Awa boye tukotala na mokana na Acte chapitre 8, verset 17. Tukokita malem etu na 24. Au moins la différence ya nguya ya molimo santu o ba ketango yo ya mi molimo santu komi moto nzambe. Bible bina biso boy. Alors Pierre leur imposa les mains, il reçut le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il est offert de l'argent en disant, accordez-moi aussi le pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive aussi le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquiert au prix d'argent. Et il y a pour toi ni part ni l'autre dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Répands-toi donc de ta méchanceté, et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur ne soit pas donnée, et s'il est possible. Bible za kotali sabiso awa. Ezaki na ville boyo moto moko magicien moko comme Simon. Simon wana zai ko sala ba surnaturel ba chose moko ko kamwa. Miracle nyonso eza nzambe te. Mais miracle ya Saint-Esprit eza likola ba miracle nyonso. Magicien abandaki ko kosa bato tango molai. Ndenge tozo mona lelo ba faux pasteur na ba magie na bango bazo kosa bato. Bazo sala ba makambo ezo ko kamwisa meme bato. Et babi abandé ko sala ngo tango molai. Mais un homme spirituel soit commis et si ka un pasteur au culte azali
ako résister. Un homme ya occultisme soki mwana nzamba koti wana ako résister. Pouvoir à Saint-Esprit même bandoki okuti bango baza ebele yo bisika kokoma ko dominer likona bango. Bible dit que Pierre tango akomi akuti Simon le magicien azako kosa bato na magie na tango mulai mais ye lokola koma azaki moto nzambe azaki na puissance à Saint-Esprit. Bible dit tango akomi boye abandi ko pamela bango na mateya bato bandimi Christ bake kozwa baptême tango babandi ko tia bato maboko bazunguya na Molimo Santo. Les magiciens qui faisaient des miracles aye ko reconnaître que nguya oyo Pierre azaki nango ezaki likolo na ye aye na mbongo po ya kosomba nguya ya Saint-Esprit. Imaginez un occultiste azako luka mbongo azako luka puissance de Saint-Esprit na mbongo. C'est-à-dire ça dit différence entre occultisme na nguya Saint-Esprit. Muto azana Molimo Santo aleki muto azana na nguya Satan. Muto azana rempli de la puissance aleki muto azana bonganga. Muto azana nguya Molimo Santo aleki muto azana ba puissance ya tradition. Différence wana ezako mona na butu na lelo. Bible lobi ke aye na mbongo po batekele nguya na Molimo Santo. Oh ba pamelie babi ke kende kokufa na mbongo na yo. Bien aimé na lingena talisa oke ko luka bonganga te, luka plénitude de Saint-Esprit. Yango na butu na lelo Molimo na Nzambe akita likolo no ndaningi ki to bondela bipa yo kozala o reconnaître yango ke Molimo na Nzambe azana nguya likona milimo nyonso ya mabe et ke Molimo na Nzambe aye pote apambolande yo. Na butuna lelo na ningi mutu moko a comprendre que tango Nzambe akoza kotondisa na Molimo na ye elingi koloba ke alingi akomisa moto Nzambe prédicateur nyonso moté nyonso oya kote ya bonne nouvelle. Vous allez remarquer que a connaître Hollande comme on a Christ parce que Bible dit que Christ a nous l'espérance de la gloire. Ce qui Christ a ko fanda kati no lokola ya Nzambe eliki na nkembo okomona nkembo wana na ba domaine nyonso kembo wana na kati na libala nao kembo wana na kati na ba projet na yo kembo wana na kati na ministère na yo kembo wana na ba affaire na yo na ba domaine nyonso eza la politique économique ce qui Molimo Santo alati kati na yo ezali espoir to espérance de la gloire. Ba nyonso bazalaka ba Molimo na Nzambe lati bango ezaka pona lokumu na biso ya ba pasteur ete ezaka pona lokumu ya ba évêque ete ezaka pona ikumu na lokumu ya ba sacrificateur ete ya ba pasteur ya ba docteur ete ya ba évangéliste ete mais Molimo na Nzambe azalaka ko honorer Jésus Christ ye moko na butu na lelo Christ nazala honorer na kati na yo aya ko lata yo po koma mwasi Nzambe aya ko lata yo po koma moto na Nzambe po ke bilembo bikamo esalema. Et alors okotato la ke Nzambe kati na biso eliki na kembo na ninge ke to bondela to sambela bisika ozali parce que Nzambe alingi ko changer bomo na mutu moko. Bien aimé siko na ndimi ke yo comprendre ko za mutu Nzambe soki ya solo ozana Molimo na Nzambe oza mutu Nzambe pona famille na yo. Nzamba commission Nzambe liboso na Pharaon. Nzamba commission Nzambe pote o changer makambo na vie na yo. Nzamba commission Nzambe poke makambo sika ebanda. Nzamba commission Nzambe poke ministère na yo changer. Parce que mutu nyonso azali na nguya na Nzambe akomi Nzambe. Na ningeke to sambela na poko na lelo. Oyeba ke sango malamu na Yesu Kristu yango na oyoki na butu na lelo. Parce que ya yaki ko changer makambo. Alinga ke église na ye ya tango oyo. Estonda na Molimo Santo. Yango ayebisaki ba toma na ye. Ke bino boko bima na Jérusalem ete jusqu'à ce que bozwa Molimo Santo. Tango boko tonda na Molimo Santo. Boko zala ba témoin na nga na Jérusalem, na Samarie, na Judée, qui nous extrémités de la terre. Parce qu'il y a que ceux qui bakay sans le Saint-Esprit et loko moko ko sale maté. Sango malamu na Yesu Kristo yango wana. Ozali ko tali sabiso ko botama na ye. Sango malamu na Yesu Kristo ozali ko tali sa ministère na ye. Kufa peli sekwa na ye. Lokola Yesu asekwa zana bomoy. Nyonso ezaki na kati na yo fo sekwa. Maloba na nyonso ko tatole ko kokisama. Maloba na nyonso ko sala oko loba Nzamba ko sala parce que ayebi ki yo komi moto Nzambe. Na butu na lelo na lingi ko comprendre. Ezaka na ba secret miningite. Soko lingi ko koma moto Nzambe. Na ko peso quelques secrets avant que to sambela oyeba yango. Et les mains liboso pour que koma moto Nzambe. Il faut zala né de nouveau. Lingi ko ba ozwa libatisi. Yango moni Yesu Kristo akendeki nano avaba na ministère na akendeki nano ko banda na libatisi et pas Jean Baptiste. Kuna nde Molimo Nzambe kitela ki. Soko lingo koma moto Nzambe Bible lobi ke tango abimi na mai Molimo mongongo lobi ke oya komi mwana nanga.
soko lingi butuna lelo koma mwana na nzambe soko zwa libatisi te butuna lelo luka basali na nzambe ozwa libatisi na mai na immersion au nom de Jésus ya mibale il faut la baptiser du Saint-Esprit parce que Christ tango abimi na mai molimo santo ayaki ko baptiser ye lingi ko lobake ayeko confirmer ki nganzambe na ayeko lata nzoto oyo ya misato il faut tambola na sanctification Bible dit que Christ a tambola ki na sanctification sans commettre du péché yango na azaki nzambe mobimba tambola na sanctification ya minei il faut ozala un homme de prière to moto ya mabondeli ozala moto nyonso tango nyonso plutôt ko bondelaka Christ abandaki na kati ya ministère abandaki nanu na mabondeli akendaki na désert pendant 40 jours 40 nuits et même tango ayeko bima Bible okomona ke tango balingi bakanga ye butu nyonso azaki na Gethsemane azako bondela mitoke ezako bima ya makila et bilembo ezako salema et même pendant ministère na ye toute la nuit, il est toujours au de tongo. La Bible dit que les gens venaient pour l'attendre et être guéris de leur maladie. C'est-à-dire que toute la nuit, le Seigneur est passé à la montagne pour ne sakanate mais pour ne bondela. Ce qui bilembo mine ezako landayo okokoma moto nzambe. Nzamba ko yako fanda kat na enveloppe wana pe batu bako tatola munene nayo. Nabi ke butu na lelo oko témoigner munene nzambe. Bisika nyonso yo zwami. Tolingi to sambela. Ce qui nano molimo nzamba kitela yote. To otambola ki na nzambe me molimo na nzamba kimiyo to polingi ozongisa connexion na molimo na nzambe na ko bondela bandeko nyonso bazali na Stockholm o bazali na Suède luka biso yaka dimanche na église mepsa na Friengen na Egdalen okokuta biso na de 14h à 16h30 to ko sunga yo to ko taliso ndenge nini okokoma moto nzambe ndenge nini molimo na nzamba ko yako lata yo poke maloba na yo ekoma maloba nzambe soki oza musika benga biso na ba numéro o ezako bima na bomoko mboka bongo nzambe akosala na nzela na message ezala même na basinga ya telefone toki oningi pe ko oza na numéro ya bomoko mboka ko benga partie ya numéro ya bomoko mboka ya ko tia biso na contact to ko bondela pona to ko taliso ndenge nini okoki kokota na contact na nzambe po maloba na yo koma maloba nzambe oyeba koza un homme normal te okomi un homme spirituel bisika ozali kuna okubanda ko bondela ngana ningi ko sambela pona yo en fait que fusion de Saint-Esprit kita molimo na nzamba kita bipa yo zwami et butu na lelo o changer ba donner nyonso à partir na maloba na yo to sambeli na kombo na Yesu nzambe tata na bikam ya solo lubi que je te fais Dieu nzoka yo komisaka bana na oba nzambe ata na création olobaki que créons l'homme à notre image selon notre ressemblance okitaki pe oyaki kofanda kati na nzoto pe omimonisaki ke Christ kati na biso eliki na nkembo butu na lelo bana na nyonso bipai bazwami na 4 coins du monde nzambe bazana posa bakoma bato nzambe bisika nyonso bakozala molimo santo akita likona bango butu na lelo maloba na bango ekoma maloba nzambe oyo kobima na bibebu na bango nzambe kokisa bayeba nyonso bayambi molimo na yo nzambe butu na lelo Satan pe ba demone ba tosa bonano bayamba kyote Yesu ngolu no ekitaliko na bango en fait que na butu na lelo sela bango bilembo pe bikam pe batato la kyo zali nzambe lokola mosali na yo papa naliko pamela milimo nyonso kangi bana na 4 coins ya monde milimo nyonso ya kufa ya mort subite ya ba maladie chronique bipai nyonso elati batun na pesi yango mitindo tika na kombo na Yesu bokonzi nyonso ya molili ya coutume ya tradition maloba nyonso ya malédiction we fanda ki kat na bato nzambe na pameli yango tika bana na yo tika nkombo na Yesu ene tolama na bomo ina bango en fait que batato la ki ozali nzambe tango nyonso nkolo bakobimisa maloba eyeba na ke baza bato nzambe merci parce que ko sala yango to bondeli kati na kondima na kombo na Yesu Kristo wazali nzambe kolope musungi na biso tolobi merci Seigneur Jésus-Christ nzamba pambola ba eli nyonso bisika bozwami nayebi ke mukona lelo vraiment to yoki maloba na nzambe nayebi molimo na nzamba ko accompagner maloba oyo na ba signe na ba prodige parce que oyo nyonso yo lingi ke salema na vie na lokola moto nzambe na poko na lelo ko salema nayebi ke ezana ba mingi ba siba yambaki nzambe pe batambola kana nguya na molimo santu melelo 12 mosusu 12 ya nguya na molimo santu 12 ya puissance ya Saint-Esprit et ko simba bino bisika bozwami pe bokoyeba ke nzamba za molimo pe bawe basalela kaye basalela na molimo pe na solo nzambe na bikamo apambola bino na yebike tokozala lisusu
awa boy mercredi prochain na même heure pour que toyoka ainsi dit l'Éternel. Ba nyonso balingi ko benga biso bo sanate numéro na biso ezali wana bokoki ko benga na heure nyonso bolingi soki bozwi biso te botindi message tozali na Viber, tozali na WhatsApp, tozali na ba application nyonso oyo kolinga ko benga ozana na Afrique, ozana na Amérique, ozana même awa na Suède numéro na biso ezali wana benga pour que tokoka kosunga yo na oyo nyonso yo kozana ngo besoin pour na salut ya ame na yo. Nzamba pambola bino vraiment na paboli nzambe pour na mukona lelo na pesi merci na régie et pas na papa na biso Momo, papa na biso digital bomoko mboka vraiment comme d'habitude aza toujours fidèle na poste pour que sango malamu oyo et comme la bino bisika bozwami. Nzamba pambola mama na biso Pauline, Nzambe apambola bandeko nyonso ya bomoko mboka partout bazwami za bomoko mboko Kinshasa, ezala na Belgique, ezala wapi, Nzambe azala na bino. Na pesimbote pe na pamboli servante de Dieu, chéri nangai évangéliste Sephora, Nzamba pambola yo bipa zwami, na bosanite ko pambola ba collaborateur nyonso ya MEPSA assemblée à Stockholm, Nzamba pambola mama Bea apambola papa Rémi, Nzamba pambola ba nyonso baza soutenir biso boza telema ibele bino so boza important même so totangi kombote boza basali Nzamba pambola bino, Nzamba pambola mama Marie-Jeanne, apambola mama Louise, Nzamba pambola pe assemblée na biso ya MEPSA na Yetebor pe basali nyonso bazwami kuna na pamboli pe basali na Nzambe ya MEPSA na Angola na Luanda pe na Menonge kolo apambola ba pasteur pe basali na Nzambe nyonso bantoma awa na Stockholm pe na Suède mobimba bongo soki yeso ayete tokoki kokuta na lisusu mercredi prochain à 20h. Communiquer na biso ezali que chaque dimanche tozalaka awa boye na église MEPSA na Friengen na Egdale ne shirka bolimbisa bipai wapi tokomi na Egdale ne shirka à partir ya 14h ti 16h30 tous les dimanches tozali wana tozana bisika ya intercession pe tozana bisika ba mama babandi kokuta bakobata kokuta na à partir de semaine prochaine ce qu'on a problème ba mama ozana problème ya délivrance ozana problème ya ezotungisa yo ya ba esprit yaka benga biso tokozana ba équipe ya ba délivrance ezali équipe pe ya intercession ezali oyo ekoki kosunga yo tika butuna lelo ezali pamboli bipai ba elinyo so bozwami na kombo na Yesu bo pamba maboko tokutani mercredi prochain. Nzamba pambola bino. Ciao. Kiso banta pekato esoma tende ayi be ngalo ya